ngala lekeka na sengaki pardon. Place nini on exposé moi dans l'émission. Voilà. Aujourd'hui faut t'aimer ça. Là ça fait troisième faute. Troisième faute, voilà. Quatrième émission na ngai. O ngala iko sala ezaki ngai face au public. OK. Ngai face ya bandeko na ngai ya famille Libota. OK. Dai ko senga bango merci. OK, merci na ndenge ba pesi nga bolingo na bango. Voilà. Kombo ya mwana na kati ezalaki te. Voilà. Na pesa ki merci pa Belvi o aza cousine na ngai ndenge bazo reconnaître ngai lelo na famille. Place nini oyo ngai, place nini oyo nga na émission wana na livrer mwana na émission wana ezate ya Gabi. Na matanga ba enveloppe ba tue sozo ki te ka ya Belvi. Yo moko don ndima mutolo zo tatu na bola muna siko senga na leki na yo zo mona ngo mabe pourquoi vraiment. Yo la koloba yango ya ki flatterité. Donc yo loba ke na zo ka enveloppe la ya ba tu susté. Wone za ki flatterité. Wala pas zo flatter. Mais on peut flatter ne pour d'ailleurs soit bimi sorti mais il était tumbara pe Belvi comme moi fort. Te kasi yango na zo loba pe na flatter ne pour bon so ce qu'on est exemple la lobi net la cousine na nga Belvi ke. Boke bana ba tu net ba ya Gabi. Ba tu amona nga net mabe. OK. Obi so na lobi net na cousine na ngai. OK. Cousine na ngai Kandi. La patron na Belvi. Ke faut ke ba na ba tu net ba ya Gabi. Ba tu amona nga net mabe. Parce que nga na ovanda na Nathalie na sala analyse. Na mona ke la émission nyoso na sala ki oyo ko so Belvi zate. Et pardon ko so Gabi zate. Voilà. Oyo zo soye ezaka rapport na lobi malamu ya Belvi na TV. OK. Po ngai na lobi remercier famille Libota. OK. Ne ya bige nga na promo mutu, ke nga na zo livrer moi. Alors que so tali na émission nyoso oyo ute ko ndeka émission nyoso précédente. Ça va faute tout pesa bani. Tout ça. Azan na ba faute. Ozo comprendre ya Gabi azan na ba faute. Donc c'est-à-dire que Besprit mususu na ndenga bien. Tango lo balika mususu na TV batu ba yo mona neti kolinga mutu wana te. Voilà. Tango nga na isko ko laksa ba faute. Po nga na ko accuse te kolinga Belvi te. Nga na laksa da lo ba na ocha ba faute. Tango na ocha ko ba faute. Donc on a besoin na bisa na analyse na ngai ke non na mona neti loko suyo. Eza nde na bagi merci na famille Libota nde na zolo ba bola mo Belvi nde yango suyo. Voilà. Yo lingina lo bango te. Carrément ba to mona ke yoza uzanga na ba lanki na epa ya cousine na ngai ba to mona neto soutake likolo mbe parce que comment fait-il yo ko ba ngai conseil nga na pesa mwana nga conseil ne ba no makamona se leki na émission il va ça en tout cas ba na problème moko te pourquoi ko no koloba nengwana obimisanga neti data za na problème na tata na ye parce que toi yo réfléchir que a ko exposer moi les années tozo lingolo ba ke Belvi azana problème na dati alors que ngala bi ke Belvi makamona dati abosana kiam voilà on comprend très bien na bi ke Belvi pardon nga na senga ki et donc tata et tant que cousine à gosse ayamba ki pardon wana on comprend très bien le temps nga na lo ba makambo bola munaye il y a rien à voir na mwana voilà comment mwana na kati yozo ko kotsa ngo pour quelle raison yozo ngo kotsa ce qu'on leti mwana nga na mutu leti ke ngai ali ngo kotsa yo ndesko ngo kotsa mwana nga na mutu leti ngai na zo exposer parce que la Bible dit pour chez nous Seigneur tu es Dieu et tu resteras l'unique, le véritable Dieu, l'incomparable Dieu, l'intouchable Dieu, l'impatable Dieu. Tu es Dieu à jamais parce que tu es Dieu. Oui, les bonheurs et la grâce. Oui, les bonheurs et la grâce nous accompagneront tous les jours de ma vie.
et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Merci. Bonjour. Jonathan Kiyamou, donc voilà, on est ensemble. Je suis avec mon invité. Oyo a commis après Belgique quand il a patron Eza Gelor Kimimbi, après Gelor Kimimbi Eza Yelelo ou ba traiter na balolenge tout ba traiter. J'espère que vous l'avez élément ya maman na biso Gabriel Tumba ndenga mi ben kaza Kofi Olomide ya linga kombo silate. Et puis à plus loin a bengi Gosse du Kambala flatteur sur base de quoi? Azo livré moi na dati du Kambala et à kesu plus loin a lobi que Gosse aza na problème en moto. Voilà la plateau na zana Gosse mo to na ta ko panzante par rapport ba propos tout ya Gabi wa bimisi et puis j'espère que bolonaki émission ya Gelor Kimbimbi la façon dont ou aza pena positif à kende nango jusqu'à la justice. Mais on se fait mais analyse muke na gosse di Kambala te bandenge nini pourquoi est-ce que maman Thérèse a censé à insulter te ko benga Gelor Kimbimbi qui n'a peur azana ba preuve tangible entre guillemets. Voilà son caméraman nanga Imika Malunzi azana ensemble afongolanga plateau vous terre au sonana invité nanga na kombo ya Gosse di Kambala. Gosse di Kambala, bonjour. Ouais, bonjour Ndokolanga Teka. Pourquoi pas on appelle ça bonjour na famille Libota Mobimba, on a famille Nanga. Voilà, famille Libota. Voilà, on a profité pe na pesa ba dédicace nanga na Nashu Chanel, motema ya papa José. Voilà. Na précède on a respect. Na Nashu Chanel, Nashu Chanel motema papa José na précède. Voilà. Na Mavala na Londres, respect. Mavala na Londres voilà. Na Irsile Nimi, maman na Plamedi, na Stella. Voilà. Makenda na Bordeaux. Makenda na Bordeaux. On a deux mamans. Donc Irsile Nimi, Makenda. maman na Plamedi, na Stella, Makenda. Balandi ba Makenda. Ah d'accord. Respect na pour la place d'Azali. Voilà. On a qui na France on a moni Sandra. Sandra Monambwe. Bio. Aspect depuis Allemagne voilà. Sandra Monambwe. Bio. Aspect depuis Allemagne. Donc voilà pourquoi pas dire aussi merci na Sandrine Olenga na France voilà. Sandrine Olenga na France. Voilà puis na Nicolette Kalong na France. Nicolette Kalong na France. Non Nicolette Kalong. Nicolette Kalong na kata France. Na France voilà. Respect toujours. Pourquoi pas na Abraham. Voilà. Respect la place à ça. Abraham. Pour ça quoi assister biso. Abraham. Derrière la caméra. La caméra. Anna la plus belle femme, la fille à catalogue la taille qu'il fallait. Voilà. Parce que les climatiseurs automatiques, il va se assister biso. Voilà, nous sommes vraiment avec mon invité Gosse di Kambala par rapport à Marambutu, boyo dans l'annonce na Nosaki, ba propos tenir à Gabi, so immigra malunzi, asa vraiment na élément wana à côté na biso élément na pour nous opérateur ko décortiquer élément na bien. Merci beaucoup Miga Malunzi. Soki moi na sali mabe na landie toujours na privé, na silikele na privé, na koya na TVT. Neti ba Gosse di Kambala bazosala. C'est la flatterie. Neti ba Gosse di Kambala bazosala. C'est la flatterie. Ah bon? C'est la flatterie. Na kosala ngote, moi naza mwana ndeko na bino o atiki bino. Azo orpheline. Boki koya ko livraka e bongote bino ba la famille ndem te livraka. OK. Ba tout soko lukandela ko kota ba kota te mais l'air bino ba tata na e boye, mabe ye. Na ba mama na ye. Et to moni pe likamo. Bogangela e kaka na te, bogangela ka na privé. Tout l'élément. Exposez-moi, vous avez flatté, les logos pour la famille Bota Paris, famille Bota Londres, famille Bota États-Unis, famille Bota Mofil Mobimba, je vous aime énormément. Maman Belvique, Canela Patronne, maman chérie, il y a ça Alpha P Omega de l'écriture, ça maman Koma, le tornion les est déjà donc voilà. Les gars, ouais. Mon big rouge na ina ngolelo. OK. Na papier na ina ngomune. OK. Eza na 5 questions ya be mission ngala legani na. OK. Big rouge eza pona corriger erreur ya mama Gabi. Olobi? Big rouge na ina ngo. Eza pona corriger erreur ya mama Gabi ya ba papa mama Gabi abimisi pona.
Ah, d'accord. Biki rouge. Omoni sozo les na TV. Pour ma gabe mukolo. Voilà. Na on peut se respect. Mais yango te ko empêcher nga dikambala pour na corriger berrer so gezali. Voilà. Pour me comprendre que mbala sima so ka leki na TV. Alinga tenir ba propos pour na gosse Kandi dikambala waza cousin propre ya Belvi Kandi la patrona. Il faut les kakana biki blé na papier brillant. On comprend. Voilà. A salina no mission na brillant. Après à vérifier ba faute na ye. OK. Ceux qui va faute ezali à corriger yango. Voilà. Après bandili soit chango émission na propre. OK. Et pour na relaxa ye na biki rouge nanga na papier, ils ont réuni ma pour na corriger ba faute na pas ça qui erreur à l'égal une émission na 5 à la brillant. Kene na ngoko maman na propre et ça les go qui non na papier. Voilà pour corriger les erreurs na ye. Voilà. Na sali 5 émissions. OK. Émission liboso na lekaki na zina sur na maman mwana parce que so telle émission nyonso na beta masola mwana te. Émission liboso dati. Ah d'accord. Oh ya lobe. Tanga kombo bo sola rapidement bien. Dati na mwana ngai. Voilà. Propre. Voilà. Yaro ben dati apota mina ndako na biso parce que dadi la rapota gi dati na koma dadi dikambalo yo ya théâtre te. Wana na farage. Na farage. Ah d'accord, na kaso. Apota bien pa na ndako. OK. Donc ko kata te na nenga mabete. Ya gabi a kolinga dati kolinga ngati. Vraiment. Na OK nango tout droit nan. Wana na bandi no wana. Wana liboso no za na faute. Koyo otika lo linga dati kolinga nga ghost. Ata mukolo moko te wata na faute. Soko linga dati ezala peka pour na profit. OK. Pour que son abi komba dati na olia na sala boy. Mais na olinga pour na profiter. Wana faute. Osai calcul wana te. Moni banda na ba faute. Mawa. Na to esko wa mi balé. Yeba yango teka. Émission liboso. Onga na sala ki ezalaki par rapport ya ba propos au moins na tenaki. Voilà. Na émission place à lekaki o salaki ke eningisa internet mabe koma ekoya. On comprend. Ngai tant que papa na ye na lekaki na fukami na sengi ba comédien pardon. Voilà. Vous comprenez ça? On est à deuxième question il y a réponse à ya mère. On peut ça ya Gabi na corriger. On corriger. Erreur. Erreur na ye. OK. Moi na l'air à lekaka tenir ba propos na ye atenga mai momuke. Et tant que papa na ye ki na fukami na sengi pardon na cousine nanga Belvi. Kwa tata dati. OK. Na sengaki pardon na ba comédien nyonso. La kisanga pardon place nini ezali ko livrer moi. Donc c'est pardon na ba comédien nyonso. Na ba comédien na ye moko. Ah d'accord. Ko boye bisanga yi. Pardon. Na livrer moi to na bombi moi. Lokolo ezake na bombi moi. Lokolo ezake na bombi moi c'est que aux 8 deuxième faute. Deuxième faute. Ya Gabi deuxième faute. Émission na ngai mi balé. Pour wana na lekaki na émission ya Yves Pan. Yves Pan. Wana émission na ngai liboso. Voilà. Aux 8 fautes. Tu es na deuxième émission na ngai. OK. Ya Gabi po ya kana bigina papier soto lika na komba boss. Tando za ba faute. Na leki na émission ya Daniel Bio. Daniel Lebika. Daniel tango yaki na obi système au sala. Au sala ba télé réalité surprise. Ayo ko lukanga étant que chroniqueur solo la masolo na biso mi balé ya ngai na banda musala ndenge nini avantage nango eza nini ba désavantage nango eza nini. Donc makambo mwana kutula kalinga kota mwana biseka ke ngala lekeka na sengaki pardon place nini on exposer mwana na émission voilà aux faute ya misato ya ka troisième faute troisième faute voilà quatrième émission na ngai o ngala iko sala ezaki ngai face au public. OK. Ngai face ya bandeko na ngai ya famille bota. OK. Ngai ko senga bango merci. OK, ne ba merci na ndenge ba pesinga bolingo na bango. Voilà. Kombo ya mwana na kati ezalaki te. Voilà. Na pesa ki merci pa Belvi o asa cousine na ngai ndenge bazo reconnaître ngai lelo na famille. Place nini oyo ngai, place nini oyo nga na émission wana na livrer mwana na émission wana ezate ya Gabi. Na bato batala ki ngo bisa OK ezate même kombo mwana pe ezalaki te. Oza suna faute mususu ya Gabi. C'est aussi ça va faute menace. Faute mususu. Na big rouge faute. OK. Ozo comprendre ya. Émission na nga ya suka. Ezalaki émission on a salaki lobby. Réalisateur, Moutayamba comment est s'il vous plaît? La fille a yambagi nga l'émission. Barbie Moutayamba ngai. OK. Émission oh Barbie a yambagi. Non, il y a Barbie té.
émission na salaki 4 mezaki na Kovo voilà ko babisa ya suka bato nyonso batalaki ya Gabi kombo mwana kutu na émission wana ezalaki te émission to salaki na Kovo to ande ko sala analyse ya théâtre mobimba en général voilà yango to bande ko beta masolo ndenge monde ngo théâtre eza ko avancer ozo comprendre très bien donc ya Gabi kombo mwana kuna ezalaki est-ce qu'on a exposé mwana côté nini parce que mission ezalaki kaka to solo masolo ya ba comédien ndenge makambo théâtre ezo tambola lelo ozwi lisusu te aya Gabi ba faute ile faute lisusu yaki na bigi rouge pour na peso ba faute pour mbala sima solo ngo lekolo ba makambo nanga pona oya po mama mama ba faute so na pesa yo na pesa yi ba to ba mona kana faute après nga sko na sala analyse ya ba propos na yi pona opesa ka na ba faute o za na ba faute ala kana ba faute na oya o de passer par dire te no de passer na otalisa yeke mbala sima so alinga leka pazo ka papier na big big blé na papier brillant pour nga ndo ya na big rouge pona korjaka ah d'accord pazo ka ba faute belé yoza monsieur po ya zo ka ba faute belé yoza élève na respect nyonso na ofinga te na respect nyonso ya Gabi tant que maman na respect nyonso na la soka ndo sana ba ba faute na ofinga te ba faute na la seka ba faute ah d'accord ya Gabi émission na bato batalaki na Kovo tobeta masolo ya ba comédien nyonso ya théâtre nyonso en général ya Congo donc ça la faute place na livre moi on appelle émission wana exact ça la faute siko émission suka nde na tshebisa bino on a salaki na Barbie bato nyonso batali émission wana na oloba kaka bolamu ya Belle-Vie vis-à-vis ya Dadi Belle-Vie c'est vrai après une année Belle-Vie azongaki na yo ya Gabi na tanga kombo na yo na émission wana ozo comprendre ke bozongaki pona basala Pierre Tombal ya Dadi na émission wana na tangaki kombo na yo ya Gabi ke Dadi ndo kotanga na Land Cruiser na ye to ye ti epa na yo na mompono kuna siko yebisanga wapi place oyo ngai na exposé mwana yebisa ngai place nini oyo nga boss na za plater parce que na ko plater yo ya Gabi nini donc na tanga kombo na olobi so mona nga shio na ndako na biso ya Gabi bana nga balete so mona sa mona nga nanu te ya Gabi na donc donc na tanga kombo na olobi ezaki pona ko plater yo te na ba no na respect nyonso ke mbala sima soko lingo leka na TV pona kombo na nga ya na papier brillant na big blé moni même émission lobi ya suka ozupe ka susu faute ata obimi na ngote faute sikoyo ngala ngine ça ko analyse voilà vas-y par rapport à ba propos ya Gabi ya Gabi lobi ngana za mutu esala bien te ngana zo livrer moi alors que ce token émission liboso mona kena ko senga ndi pardon pona kobomba moi c'est que mission liboso yo considérant ngote voilà to longoli yango wana boma mission liboso te to longoli yango parce que yo mata so talo mona blague gosse awa andoko bomba mwana donc c'est que déranger oté ongo ko silango kande makam to longoli yango émission nga mi balé on a salaki na Daniel comme ezaki émission ya télé surprise télé surprise autre vie à gosse digamal donc c'est que est concerné au TPT to longoli yango wana sana analyse ngai pona oya setoye na troisième émission na saki na Kovo le ko les zaki émission eteka on a peut-être que lo sola en général masola ba comédien donc et touché au PT to longoli yango nga sikolo na ko pona kilo ko to sala ya Gabi passe eza émission on ngala ko loba merci na ba ndekolanga famille bota yango nde yazo bengela nga plater voilà yango nde zo swa ya Gabi na ko mona ke ya Gabi azoka mutema pasi ponga na lobi bolamu ya Belle-Vie na émission suka ndenge Belle-Vie ba ndako vanda na Dadi na ko comprendre yango nde zo bengisa nga plater mais nga na okama ko be nga plater so na lobi ke Belle-Vie za mutia malamu voilà ozo comprendre parce que nga mono nde na zabo ina shenga na palais na kupaka na nga nzala te voilà na on flatter te so na lobi ke Belle-Vie za mutia malamu seke na kosité parce que yo moko ya Gabi ndongo zawana oza makabebele ya malamu ko tetula na kombo ya Belle-Vie vraiment siko tonga likambala na oloba ngo po bilo boyo ka soni ko toko yo ka soni ko loba ngo na ba télévision na basala ba voice tem susu si aleka ki moko so dataki soki mission moko to ba aki na matanga ba enveloppe ba tshesa soki te ka ya Belle-Vie yo moko don ndima muto lo tatula bolamu na siko so nga na leki na yo zo mona ngo mabe poko vraiment yo la ko loba yango ya ki flatterité
donc yo loba ikena zo ka enveloppe la ya batu sous-sté wone zaki flatterie wala pas flatterie mais on peut flatter ne pour d'ailleurs soit bimi sorti mais il est tumba pe belle vie comme moi fort te kasi yango na zo loba pe na flatter ne monde so ce qu'on est exemple la lobi neti la cousine na nga belle vie ke boke bana batu neti ba ya gabi batu amona nga neti mabe OK obi so na lobi neti na cousine na ngai OK cousine na ngai kandi la patron na belle vie il faut que ba na batu neti ba ya gabi batu amona nga neti mabe parce que nga na ovanda na tali na otali na se na otala analyse na omona ke la émission nyoso na salaki oyo ko soit belle vie zate et pardon ko soit gabi zate voilà oyo zo soye ezaka rapport nga na lobi malamu ya belle vie na TV po ngai na lobi remercier famille Bota ne ya bige nga na promo mutu ke nga na zo livrer moi alors que so otali na émission nyoso oyo ute ko leka émission nyoso précédente au monde na place nga na petit masola moi na te à part émission liboso oyo na ki ndeko senga kutu ne pardon na kombo ya moi ya mwana siko yebisa ngai na ba mission tout batu batalaki eza na YouTube batu bako bandela pe kotala OK ayango la zwili ba faute o pesa ba faute na pe lo mo awa na yebisa yo faut faire ba faute to pesa ba nini tout ça azan na ba faute ozo comprendre ya gabi azan na ba faute donc c'est à dire que l'esprit mususu na nenga bien tango lo balika mususu na TV batu ba yo mona neti kolinga mutu wana te voilà tango ngana isko ko laksa ba faute po ngana ko accusé te kolinga belle vie te ngana laksa da lo ba na ocha ba faute tango na ocha ko ba faute donc on a zongi na bile sana analyse na ngai ke non na mona neti loko suyo eza nde na bagi merci na famille Bota nde na zolo ba bola mo belle vie nde yango suyo voilà yo lingi na lo bango te carrément batu wa mona ke yoza uzaka na balanki na epa ya cousine na ngai batu wa mona neti osolitaki likolo mbebo parce que comment fait-il yo koloba ngai conseil ngai na pesa mwana nga conseil de bano makambo nyonso eleki na émission il va bisanga tala dati pc conseil seki nga kopesa dati conseil na TVT na yebi pesa omona mwana tosola na ye voilà on comprend très bien dati kala opesa mwana conseil na TVT et puis après émission ya Yves kofuka makosenga pardon ya une émission ata mon côté nga boss na leki na beti li solo ya mwana parce que ngala na leka ki pona boma moto tango na la pona boma moto mwana ko zonga suna émission pona beta masolo mwana exact voilà dans le babola ya belle vie parce que ngana moni ke pona lo babola mula c'est sans intérêt na ngeza ya makasi ndenge batu ba olinga nga bolingo balaksinga yango na kaka voilà reconnaissance wana vers bango malgré bango baza ba ingrat na ba ingrat etali bango omoni na to lobelo o moko lobi na émission ya Barbie bolamu ya belle vie faut ka to loba parce que après 6 mois matanga dadi bato ebusu banolia na dadi bazonga te mais belle vie azonga po sala pierre tombali wana ya inani donc olala na mutuni azola mutabike inani ya dadi koki si vous avez un lobby, bon, il y a Gabi pour y a mon flatteur. Pourquoi? Merci beaucoup, gosse. Et est-ce que grave, à ton monde na turbulence. Tellement je peux ça ma faute. Ngana va ina nga, ngana yoki na kaka. Na tel ba émission na mona ki fils à papa leki na émission. Ba tele voice ya ndeko na yo. Na ebiti yo ya za ya to leki Vincent. Yo leki to ya. Yo lobaka. Migration za nga ensemble tshela nga no voice wana ya Vincent pour to yo kango puis to zonga après ça ba faute na ba raison. Merci beaucoup Mika. Gosse, na salelo pena ngona audio pour oza na comprendre. Si ko pena comprendre vraie face na envers nga. Na comprendre na vraie face na yo, ça fait un bout de temps on observera yo et na comprendre pena qui tu es. Hein? Donc désormais place on a zara cousin na yo présentera des belles vie cousine na yo hein place on a cousin na yo présentera belle vie cousine na yo donc vraiment au tient ligne rouge entre ngano et pour la vie na ebicho ngolelo na selon penon de Dieu pour yo tsango bato je suis un méchant va monter à ma bémo na monate na vie na ma belle vie ndende ko na yo comprendre belle vie to tina bato ba finga mamo livre na télévision. Ben va te pas dénigrer maman livre yo a sungaka bana na yo. Toi tu préfères passer à la télé pour me salir et salir Dati.
Tu penses vraiment que tu es pena kilo na wana oye au fongli mon nom na télévision, tu penses vraiment que yango yo pena fallait au sala. OK, Belleville cousine na yo, Belleville ndeko na yo. Moi je fais plus partie dans la mutu na yo tu okufa lo ba soute ngala ndeko na yo. Merci. Voilà ndeka tout le kelikole ça na libaku te mais mokolo kutana kana libanga nda comprendre que likole ça na libaku mbisa benga ma jamais likabu sans pourtant mon kota kati na ye mbo za na chaîne afutaka jamais bonnement Gosse Dikambala. Vous l'avez dit voice. Mbo za na chaîne afutaka jamais bonnement. Ah mais chaîne eza ya bonnement. Chaîne eza ya kiko na eza. Ah wa makamna yo ana ni ngala okota moti. Pilipili na tomate na travailler moi comme jamais aimé équipe. Voilà Gosse Dikambala. Tu l'as dit voice c'est Vincent. La façon dont on a traité yo. Cela veut dire que surtout tu l'as dit Vincent la voice c'est que tu l'as dit à Gabi, c'est que vous a flatté il y a solo parce que Vincent le dit que tikala na Belleville c'est tellement yo monique mamutu Vincent. Ngaite. C'est bon. Écoutez, moni pena makamba voice yo. C'est non sur la no pembe. Voilà. Vincent za na faute. Obi? Vincent za na faute. Cha faute. Oh mais non cha faute go. Vincent za na faute. Vincent na faute. À la faute côté lobi nini? Alobi cousin na ngai cousine na nga Belleville. Ngai lo plan na bandeli faute na yango. Voilà. Na akoma Belleville akoma cousin na nga aza na faute. OK. Belleville za déjà cousine na ngai. Depuis OK. Ana faute. Voilà. Foye pa idiki dada za ki cousin Belleville. Baraki na faute. OK. Poto ke na biso ngo mulaiti. Mulaiti voilà. Faute eza. Na che faute. Yango na moni na tue bisayo. Yeso on le dans la télévision, tout le monde tenir ba propos mo pour la Gosse Dikambala. Voilà. Il faut avoir toujours papier. Il y a brouillon. Vous comprenez? Vous une big blé na yo. Au salaire on a brouillon. Après si ko tali ba erreur na yo moko corriger. Après ce que yo le dans la propre. Pour les gosses on big rouge na e. So ka che sur 5 on va dé. Voilà. Vous comprenez? Très bien. Parce que tu tali au monde ba propos ya Gabi ngana mutu sala raté. Ngai Gosse na mutu esala raté ngai Gosse naza ko livrer moi na ngai Gosse naza flatter voilà sikoyo na to selo analyse liboso na chité na analyse na ngai voilà na ok nango siko na détail voilà ya Gabi nga na sali émission na lobi Belleville a mutema malamu Belleville asunga dadi toyebi OK Belleville azongi na inane ya matanga ya dadi pour asala Pierre Tombal. Voilà. Pourquoi yo faut mon nango kaka na négativité? Pourquoi yo faut mon nango kaka nga na livrer moi? Voilà. Pourquoi pas ya Gabi yo mon nango na positivité? Olo ba bon. Par rapport peut-être ya ba propos moi na tenaka, lelo lokola Gosse olo ba malamu ya Belleville ya cousine na Belleville Kandi, c'est que datina tata na ye ya mwasi baza sous na problème té. Pourquoi pas yo raisonner on réfléchir bongo. Voilà. Olo baké bon en tout cas Gosse a bomi moto au penza. Datina tata na Belleville en tout cas ba na problème moko té. Pourquoi qu'on koloba nengwana obimisaka neti datina za na problème na tata na ye. Parce que toi yo réfléchir que a pour exposer moi. Les années tozo lingolo baké Belleville aza na problème na dati. Alors que ngala dit que Belleville makamona de si abosana kiam. Voilà. Vous comprenez très bien. Na dit que Belleville pardon ngana senga qui et donc que tata et tant que cousine Gosse ayamba qui pardon. Vous comprenez très bien. Le temps ngana lo makambo bola munaye il y a rien à voir na mwana. Voilà. Comment moi na kati yo ko kotango pour quelle raison? Yo zo ngoko tsa ko ndeti mwana ngana mutu ndeti ke ngai ali ngokoti yo ndosko ngokoti mwana ngana mutu ndeti ngai naza ko exposer parce que mwana ngai mo ayibi ke na sola ina papa nanga voilà ayibi senga ki makambo ni ici sikoti papa nanga ole ka saba bakazo ko senga merci en famille bota e yambi voilà siko yebisanga eza na lien nini na dati ko yamba ya famille bota o ba yambi ngai OK eza na lien nini na dati voilà to dati na biso aza na problème nini na famille libota ezo seya bazalaka na problème mutu te. Vous comprenez? Donc c'est-à-dire que yende mutu sko zo linga akotsa mwana na mutu ndeti ke ngala olive mwana voilà alors que nga
na olo babola mo Belle-Vie par rapport à ba bienfait ou asala biso même yé moko ya Gabi aiza na ba bienfait oyo ebele aza nango o bela salaye donc nga sikoyo nazo lo balanga makambo eza réalité voilà na makambo na nyonso ndati ekosani OK pourquoi tu ngaka yo kota mwana vraiment pourquoi yo mona ngona la positivité te voilà yo yebisanga ki mutu esala bien te so mutu esala bien te na yo na TV na ofinga OK mais le roi là nga mutu esala bien na nga éduqué cousine na ngai aza bien éduqué na famille bota to finga raté voilà to zongsa batu na tout droit ça recadrage tu connais na yaki pe boy ça recadrage na nga pe ko se venger te na yako pesa ka punition donc punition ça veut dire quoi vengeance c'est bien te o se venger ya Gabriel kaka fingi gosse vengeance c'est un o ya Gabriel kaka bi gosse mutu esala bien te ya Gabriel bi gosse zo livrer mwana abi gosse za flatter ngas kona lega na TV na se venger na bando finga ya Gabi na osala ngote na opesa ya Gabi de punition punition pas sali ba faute c'est moi na sali ba faute ba pesa kae punition parce que punition ça na ola ça que no ya Gabi moni punition moni mission na kende na ngo ngoti oza na faute ya Gabi moni punition na yo moni no lo baki boye yango oza na faute aza pini voilà merci beaucoup nous sommes vers la fin masona biso mais avant tout kabwana gosse di Kambala tout tengo gosse moni Gabi après tout ça ya Gabi alobi ke andimi Gabi mana kanto pas ande ko munir ba d'après yo entre Agia Gabi na Anja kanto est-ce que ça censé wana makamu na ye oui wana makamu na ye wana makambo na ye teka wana makambo ya Gabi OK wana makambo na ye dans tout cas ngadi Kambala na okota makambo na ye so ça conseil au pesa Gabi Gabi za mama za mukolo ya Gabi ya mukolo ngala to yebise déjà nete déjà Gabi ya Gabi mbala sima so mo sala émission tanga kombo di Kambala faut so ka papier na big papier ya brouillon na papier na big blé avant ça l'émission on a ba filmer au sala ya brouillon vous comprenez d'après la suite aussi papier na biki yango bando tala derrière na yo komba la sima lenga na ozonga na plateau na nga pona za biki rouge na projet derrière na yo sur 5 au soit tadé voilà merci beaucoup na mena belo romoko bout parce que ça la biso na mona ki ya Gabi de mission nga lobi ya za Koffi Olomide voilà Koffi Olomide ya Gabi na comprendre la place ça Koffi Olomide nde bat balubaka ke atik alinga balegi na ye batikila bango tante nde ye moko no alubaka puis bien balegi na matik la bango tante et puis alingaka azala génération siko ndenge lingaka za génération ba succès ozo lingo diembela lemso na sima na nga gosse ngala na nga mta théâtre te ozoko po ngala na nga mutu ya théâtre te mère na nga n'esprit bien muta théâtre esa cousine na ngai Okapi ozoko po Okapi Kandi cousine na ngai Belle-Vie yende mutu okodiembela ye ozo comprendre po bosala kana boulot moko yende mutaza le king ya théâtre na minute ozo comprendre ye mutaza El Mara ya minute ye mutaza Jésus de nuance ya minute ye mutaza Messi Cristiano Ronaldo ya théâtre na minute ozo comprendre Mbappé donc to ngo diembela nde cousine nanga mais ngande na pesa ka cousine nanga conseil na TVT na yela makambo website kwa ke bana batu mususu baolo baolia baofu bafula ngala moni loko oyo ngala mabe na salite pour ngai na singelaki mwana pardon pour ngai na lobi bolamu ya Belle-Vie na TV pour nazala mutu esala raté pour nazala flatter alors que bato baolo balanga bongo bango moko ba mama flatter bato lobaki ba pesa ki enveloppe na suite mais ye na joaki on les a flatterité si les émissions père voilà nous sommes vers la fin masona biso ko convaincre que zaki na gosse di Kambala oza moko ya pauvre de di Kambala tika biso vraiment papa legi ya dati voilà ameki moko ko recadrer ya Gabi par rapport à ba bien la recadrer ya Gabi te ba faute par rapport à propos na la télévision voilà moi tika maestro moi maman le 11 mars c'est mon anniversaire donc vos cadeaux vos souhaits vos appels vos vidéos, ça me fera énormément à plaisir. Nous sommes vers la fin. Dédicacé na biso tukabwana. Ouais, nazo pesa merci na ngana président Jacques Naïfi, le rassembleur de tous les Congolais Naïfi, wana président Jacques respect naé, na maman ni Lumbala na Bruxelles, na Lolo Timbiki na États-Unis, na Sandra Timbiki maman Nomo Penge na États-Unis, na Tantine Clément Mayala na États-Unis, na Sandra Timbiki maman Nomo Penge na États-Unis, na Yadenin John Dinoston na États-Unis, Franck Oseko Biki Nebiso ngala 7. Maman Social Fanny Tambou Laketo na France wana le Lionel Kassoa
na Paris ce gosse Bigamba la teka ce gosse Bigamba la teka Bigamba ba repassa boy c'est grâce à Béni Minzi la Donadio l'infirmière chef maman la divine Bigamba la respect Bibanga na mute silisi babanga na Anna la belle je te salue pourquoi pas dans salon NK là où tu sors ba émission na biso salon kitoko on a pour ça ya perruque on a pour ça ya plante on a pour ça ya mèche on a pour ça parfum make-up nyonso ba au salon on a salon NK ils ont mis na venir Thierry en diagonale na terrain municipal Yabanda donc inga Thierry tuzaona na kuona oya vraiment bimba ozala jamais déci bakato soudi bien ne bakato te kama maestro boy on a salon NK voilà ndeke tout le kilikoleza na libakute même ko lokuta na libanga na kombana kilikoleza na libakumbi sabenga ma jamais likabu saputa mo ekota katina ba même ka mota makela na bokila te nokite akokimisa banyama nzinzi pesa miso ko mona ya bulazo mona ba immeuble azo mona ba amer okazo mona ka salté na poubelle Chon na rutu cha momeke na para yepsi na banado do na balanfo bakimbongi la embondon cry balanado epelele